Kabola, 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 Toza Life. Cher, et un message très important. Nenge nini nalunga ki corona. Kabola, Kabola, yom tozo tala, Kabola pande kwaza camarade na yo. Kabola na groupe, Kabola noki, tozo banda kalate. Nazomo na yo, Sister Sandra, Kabola, Kabola. Bo Kabola kuna, Kabola mokil mobimba. Babi kana maladi wa mabe na kombo na Yesu. Nazo zela bino na nubo Kabola. Alléluia. Tozano na présence ya Nzambe. Oeza version ya Lingala. Kabola, 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 Kabola. Kabola est un message très puissant. Tokolo bandengi nini Nzambe. Abiki saki prophète Abraham. Kabola, Kabola, nazomo na ozo Kabola te. Kabola na ba groupe a minene. Alléluia. Nazo zela yo nanu Kabola massivement. Kabola, Kabola to nyata corona na kombo na Yesu. Alléluia, Jésus. Yanda raba sokoro kosheka. Mandiribo sonda. Kabola, 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 Kabola. Bengisa babeli barobika lelo na kombo na Yesu. Bengisa babeli. Bato bana ba corona barobika, ba problème motu pasi ba libumu makolo. Nyonso gobika na kombo na Yesu za la sida. Alléluia. Serebo Shakariabaya Santa. Kabola lisusu bien-aimé, Kabola, Kabola. Ukoyoka bien ndenge prophète azwaki corona. Yesu abiki ici. Éternel. Bon dimanche massivement na biso nyonso. À l'agneau de Dieu, Yesu wana longa kaka. Kabola tina WhatsApp, Kabola tina WhatsApp. Kabola tina WhatsApp. Zamba seku ici, prophète Abraham. Zamba pambola yo, pasteur Eric Bukasa. Pambola, Pambola, Pambola. Foto boya magamba corona oyo. Kabola, pasteur Eric. Kabola na kombo na Yesu. Mama mami Kabola. Tozo banda dans 3 minutes. Rebo Sakariabaya Santa. Kariababo Shekamaraba Sanda. Gloire izane sika oyo. Gloire izane sika oyo. Rebo Shakariaba Sanda. Karebo Shanta. Nakoloba ndenge nini okokolonga corona na prière pe biloko nini esengeli ya kolia
biloko nino koko pakola na banzoto pote practically okoma malamu na kombo na Yesu. Na expliqué nyonso wana na bondeli plus de 3 personnes babiki pe na ba malade ya corona. Alors na lingi ko distribuer message oyo yo posa la capable ko sauver ndeko na yo. Mwana na yo, oncle na yo, koko na yo. Otalise biloko ni na koko lia pe biloko ni na koko lia te. Eza message à makasi kabola 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 kosakana na corona ona te. Eza na sena makolo na biso na kombo na Yesu. Yerebo shakaria baba baba. Alléluia. L'agneau de Dieu soit loué, Seigneur. Na lingina loba dans 1 minute. Kabola ngo bien comme à Paris. Malade ngo za bisika nyonso. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yandara baba. Betela nzambe maboko bisiko zali. Nalobi betela nzambe maboko, betela nzambe maboko. Pesa lokumu. Alléluia, je sens sa présence. Pesa nzambe wana lokumu. Soki pona nzambe wana te nesi na kufaki déjà. Ndeboyo ki prophète déjà sa kufaki déjà na corona. Amareka sakariba baba. Yeke rebo shakariaba ya santaraba baba. Passez message kabola zo kabolatin. Kabola na kombo na Yesu. Thank you, my brother Darren Minta. I'll come back to you, brother Darren Minta. I'll do an English version, perhaps some few hours. I'll do an English version soon, but at the meantime, I would like to speak to my beloved co-Angolan. Lananga malamu bien-aimé, Zambe aza malamu. Zamba aza malamu, bongo to bandi, ma témoignage nabiso. Prophète Abraham a souffri na coronavirus. Eze loko mo ya koseka ata mokete na ba video photo moko na poster ki wana. Et qui photo moko kolela na salle de bain. Soyoka bisika prophète azolela. Pasi ya moto kaka nzambe moto ayebi yango. Eza pasi pe ma mingi. Ndenge zo kanga mipanzi ba pema na kati ya motema. Ndenge zo kanga ba pongi ezali te. Mais ezelo wa malamu nzamba permettre ngana likanango afin que ndeko na yo o aza santé malamu te abika na maladi wana na kombo na Yesu Masiya ndenge ba mosusu na sungi bango par la grâce de Dieu babiki. Yango lo na zoloba témoignage o ezali pona lokumu na Yesu. Eza témoignage moko makasi somona bisika prophète Osanza Makila. Voilà. Donc makamba corona eza sérieux. Eza sérieux. Eza message moko très important. Soki ozana ndeko o azana ba problème wana parce que na ba tebele bazo benga pona ba ma situation wana. Connecter bango sikoyo awa parce que nazana force ya kosola na mokili mobimba te to kosola na mokili mobimba na partie ya internet na pesi bino ba bombe dimanche na bino nyonso na kombo na Yesu Masiya na lobi postele ndeko moko nazo yebisa yo makamsu na ko lobango clair te talakaka pona balwa ya mboka oyoyo na loba makamsusu oya maramba ba docteur na ba code mais elikia na biso bana na nzambe eza ya sol numéro 1 ezali fo kotsa liboso nzambe fo kotsa nzambe so kimi pa ba docteur en tout cas ba docteur bana bango batamalambe ba osala pe ba retro na loba mingi te côté wana
tozala na mboka ya mopaya. Mais baotsa bato batonga moko compliqué trop. Avant ba maladi wana esala bato mabe déjà batonga berer na bango moko esala bato ebele bien te. Nakolo bakote ana mingi te. Na osola na bandeko baba docteur baza ba nini bazo advice donc bundana nango liboso na nzambe na kati ya ndako na yo na ba conseil o na ropesa. Yo kanga est très important. Alors, bien aimé, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Kabola penza na lingi na mona ser nanga Beni Kosi, ko kabola yango na ser nanga Destiny. Bo kabola penza papa Jean-Paul Majepa. Kabola yango pena, kabola tolingi batebele babika na kombo na Yesu. Merci. Soki boza na question, boko retournanga ba question, soki nsamba permettre na ko solana yokutu live pe kutu système ya Facebook live na moni to komi ba 40 et quelques continuer ko kabolango na groupe batebele bazo kufa nazoka ba papa mususu ba bengi ngai a bazo kangama na mipanzi na ndenge moko mabe donc ba matanga ezoluka esala mababisike bele mais yoka makambo na roloba eza très important ça spiritualité mais ça pour la santé tout ça. Alors na roloba pena mozindo pena molai pena makambo ya témoignage ote mais na moku sende ya bongo et salingai déjà nazokoma déjà na 2 semaines déjà ango 2 semaines na charge musala na nzambe ya église ba demande ya muto kosenga prière awa pekuna en tout cas moko na koki pena te nazomona la santé mobulu na lali. Yoka pendant nazoloba nazopesa ba directive ba instruction. Corona elingaka malilité. Pardon, elingaka mototé. Eza nazu yango lokola na verset oyo apôtre Paul na mokanda na actes des apôtres oyo atambolaki na mboka serpent aibaki na ko soye na kati ya loboko. Ba vene wane kotaki. Corona azalo la serpent wana. Donc bisiko zali s'il vous plaît. Sorry bandeko bazo benga ngai live. Yepsa bandeko ba benga ngai live te nazal ba benga ngai na WhatsApp te. Ba benga ngai te bolanda kaka na boy. Alors ndenge sabongo yoka réalité zali ke corona elingaka motote. Nandeko no nyonso oyo aza na coronavirus ba symptôme ngo ezebele yo quand on explique ba symptôme ngamo na lekani nango pe na sungi bandeko ebele ba symptôme nango eza yako sneeze ya sneeze na lingala na ebite yo so webi lingala bien o texele ngai na moni ndeko mwazo tindela nga text message na WhatsApp azoloba mama na ye aza grave aza na situation wana bo partager ko sneeze eza neti mutazo tsaba atse iwana atse so mutazo sala ngo plusieurs fois surtout na elongi na yo eza kitoko mingi te eza malamu te na ba kosu eza na ba kosu normal puis eza na ba kosu mususu oyo zo mona ba kosu ko mutazo kosola non stop bakokosola ngo siko mona yo sala ba pasi sikoyo na mipanzi yo sala ba pasi na mipanzi ezo sala ba pasi na mutu pasi ezo sala ke pongi ezo zala problème soko lali pona ko baluka eza problème grave pe o mona mutu kolobe komi na difficulté koloba ozo mona ke souffle za sustena likana ba makambo na nyonso. Donc koloba ndeso na lobi ata liloba moko mukusebwe na priika pona mutu mukusebwe sima na ngoe na tika likuna nazo pema na ndenge moko ya grave nazo pema net mutazo kino kufa eza net ako kino kufa te me nazo kende pena e bana pena bongo ko kendo ko sokola mona sona ke ko sokola maya na sokoli maya moto osala sko bimabwe mo pepe ya malili kaka moke ya ba quelques secondes
soki e beti kaka na tolo obe beti ki any place eza na makolo mbala moko na ba seconde nzoto moteme bani ko beta palpitation noki souffle comme rokende. En tout cas eza eloko moko osakana nango te ngai soki mituni pourquoi na leka nango na ibaki eloko moko nzamba alakisa kinga déjà ki na kolonga yango alakisa nga ba signe ya victoire fallait na lekana nango pona ndeko na yo to yo ozo lekana pona yo oyo ozo lekana ba symptôme wana oluye bandeni ya kolonga ngo ozala moto moko oya kolonga corona oyo masolo bien aimé za jeté na okende te na détail bisika corona euti corona na bref na olobaka vérité zake et masolo moko bato basali yango pour na basala système na bango économie et tout ça vous comprendre pour na balalisa ba économie bango nde ba matalement likolo si bon e bazo otindila tindika na mukuse na suika wana pour na to l'exatan mingi te eza maladi moko eza nango te o ya nzambe mtasali non yana nzambe te mtasali makambo wana eza lo wana ti ba ebola mutu mtasali yango a créer yango donc pour na makambo économique ya ba mboka pe ya mukili na suki wana tika na développer donc ozomona ke ezo sala bato ba pasi na kati ya mipanzi ezo sala bato ba pasi ke ozo sala capable à kotelema lisusu te capable à koloba te capable à communiquer zate symptômes sous ces ali ke goût au ressenti goûter na le lemo na yo goût a biloka kolia e kozala susu te pe posa biloka kolia kozala te surtout mosuni go to bosana na yo olia su mosuni te fofu bosana na yo olia su fofu te eza na biloko moko na kolakisa yo biloko nini ya kolia oyo nzamba sungi ngai donc ndenge eza bongo soko zolanda nga bisiko zali tinda deja ka faya la na mona ka ba faya siko tinda ka faya bisiko zali tinda ka faya bisiko za na kombo na Yesu Masia parce que corona elingaka nango moto te alors yo tinda moto bisiko za nazolinga na mona quelque ba moto mama jina nazomona moto na yo te tinda moto bisiko zali na kombo na Yesu Masia voilà zamba zwa lukumu moto tinda moto na kombo na Yesu voilà alors zwa nino image oyoyo kabolango na ba groupe parce que ndenge za bona oza capable o solana mutu moko na téléphone te yoka kabolango na ba groupe na ba famille mutu oya uti makambo wana ngayeyo voilà merci nazomona faya na sepeli faut tindela pena ba corona parce que eloko nazoloba awa yoka ngai eloko nyonso na kolobawa na nyonso o esengeli ozwa retenir makambo yo corona alingaka moto te coronavirus alingaka moto te nazo avancer sikoyo yoka esalamela kingai nazo kata mukuse pona tango na lali kaka na butu na lali na nga malamu boy na kati ya butu malile wuti bisika mona comprendre te na senti nzoto malili kotinga yo na mona webika ke soki o bad o fini ki vunga malamu ke e rolika nango ikende nango na zui vunga boye na fini ki boye malili moko très suspect mabe malile kotiti na mikuwa me me malili ya ndenge nini kolamukana nga mobimba parti ya wana bakosu ya grave ba vertige ya grave appétit ezate donc es coronavirus eza maladi moko oyo okoko eba nini ya maîtriser yango te na sens nini oyo ba maladi ya mot de tête eza so meli paracétamol c'est bon Nurofen c'est bon mais on a mêlé yango ba Nurofen combien de plusieurs fois ba paracétamol plusieurs fois mais et en tout cas pesika ba calma ba pona ba quelques heures 1 heure 2 heures bizarre makasi eza susuté au mona pena ke nazobele la pena madame ndenge eza bongo nazolala na mabele ote au nom de Jésus au coup faté sans effet habité au comprendre te oui et ça sans effet mais nazomona toujours ba effet moko compliqué pe bizarre donc na mukuse
eza eloko moko ya kitoko te ya koyebisa bato nyonso ntango ozoleka na situation wana na mokuse nzambe kaka yebi pe couple pastoral kosi na musika nzambe apambola bango tellement nakoya kosupporte yango pe nasu mingi te na fana expliquer bango na bacharge oyo bapesaki fallait baye bapage nini nazalaki nango mpona kosala makambo mosala mosusu comme difficile nzambe apambola bango pe madame na ngai nzambe apambola ye na ye pe oyo abande kosoutenir na mwana na ngai heavily nzambe apambola ye na soutenir na soutien na ye ya prayer donc kaka nde tobombaki yango ndambu ndenge wana na bi kabola yango kabola yango pena kabola penza parce que bato ebele bazokufa eza jeté bato bazokufa eza jeté soki mosala na nzambe lokola ngai naleka na makambo wana bongo motu normal donc yango na koexplike makambo ndeni kokolonga makambo kabola yango na bagroupe na yo merci Aristote nzamba pambola yo alors mais makambo yo elingaka moto te eloko nini esalami mpona kotelema makolo eza communauté ya kobukana mpona kosala activité kolia biloko ezokota ezokosanzama ezovanda na kati ya nzoto te mais serpent alingaka moto te na lisungi ya nzambe kaka na molimo mosanto kokamba na yo comprendre na bi na bana na paracetamol na bandi na paracetamol boye paracetamol nde na bien pesaka bakalma mpona quelques 2 heures 3 heures nsima nango donc kolia nazolinga kolia te me nzoto ezokauka kaka nzoto ezokonda se kokonda ouais à part wana neurophine eloko moko te plusieurs fois nakomaki na point okata motema na salle de bain plusieurs fois na katikati ya pongi pe plusieurs fois mipanzi pasi donc na esengo ezali te mais prière numéro 1 très important Yesu Masia aza le même hier aujourd'hui pe éternellement ma bondeli ezali très important mais osala sous nini soki nata ma bondeli force ma bondeli oza nango lisusu te donc rebondelaka na se ya motema mais eloko ezalaki important nazoyebake il faut nayeba kosurvivre likambo oyo eloko ya malamu ezali fo komelaka mai ebele melaka mai ebele sala makasi omela mai komelamela baji bakoka wana te wana nyonso bafocop kolia chicken and chips te il faut lia na anglais tobengi yango biloko oyo immune system immune system ça veut dire que pareil ya nzoto na yo naturellement ekoki ko mibikisa yokango malamu na sungi déjà bandeko mosusu ya corona déjà kaka boye na masolo boye pe na prière babiki yokana makambo yo tindela yango bato ebele babika parce que bato wana ya ténèbre wana bato wana malamu te banoko wana bana nombre na bango ya ebele ya bato balingi balekisa donc yo lingi membre ya famille na yo alikate na kombo na Yesu Masia to bloquer yango na makila na Yesu alors nga na uti obika kaka 3 jours passés 3 jours uti oleka alors immune system ezo senga il faut lia biloko ya mafuta te il faut elia eloko ya liboso eza vitamine C na ebisa ki eza très important zo yango kabola yango pa koko na yo atala image oyo nazoloba bien na lingala kala mingi te na ba quelques heures na oloba na ba anglais po na ba anglophone kabola yango pa bana na yo ndenge eza bongo eza penza eloko moko ezozwama na mbote pene ezozwama rare na mbote ezozwama pena rare mais nazoyebisa soko moni kaka motu moko azokosola non stop zala mosika na ye latata masque wep masque na un masque na nga na nino yo na jaquette nga noir na place ta na jaquette noir place donc ndenge eza bongo
nazoloba immune system yokanga très bien yokanga nazoka na to sola na ba papa piqué crise maman moko a piqué crise ndenge nini akobika ko s'en sortir na likambo yo immune system ezolinga kolia vitamine C. Donc ça veut dire nzoto na yo eza na capacité nzambe ndenge asalele yango e mibikisa yango moko. Donc il faut lia biloko moko o ezali naturel, solution naturel, vitamine C, exemple so uta na partie yaba orange, vitamine D na kata biloko ba fruit wana. Et ça très important, fruit ya liboso nazo ko recommander orange. Kokenena ko sombana nubaji ya orange kaka ya 100% orange wana te. Wana eza malamu meza 50-50. Me yoka likambo eza malamu mingi koleka. Orange, somba orange, wapi orange nangai? Orange nangai yango. Monyango orange. Voilà, na kola ksa biloko nyos tout pas biloko monsieur eza musika. Oyo, o fongo liango pena. Liango pena lokola tabana kwanga penza. Lia pena eloko oyo. Nzambe pena salango malamu. Eloko oyo, kisi yango oyo. Kisi numéro 1 yango oyo. Ozomona, à part kombo na Yesu, orange. Moto nyonso na kati ndako na yo foza na orange. Kabola orange, c'est très important. N'avancez. Avant d'avancer, s'il vous plaît, zoua message oyoyo. Eza entre vie et mort. Pesa en jaquette, on a place. Pesa en jaquette, place. Zoua message au Kabola, on a groupe na yo. Nazo zela yo soso Kabola, on peut tout avancer. Kalaminte na aussi le sanangai. Te oya noir msusuana. Donc Kabola message oyo. Nazo mona ote bisiko kaboli. Voilà, merci. Thank you. Donc ndenge za bongo kobima bima na opena pambate loba soki net zo kende ko somba uzana besoin faut somba shopping dans mi batela kaka. Na ndo luka nino na ngai masque na ngame masque eza musika sikoyo mais nazo kipe na nga pena ngote. Oyo salonga la net ga masque kaka. Zana la sabino loro mususu. Tala loro mususu c'est très important. Et logo. Mon logo. Boso mona bandako. Et loko yo batara nino yo mai na moto na kati. Ote mai ya moto na kati. Allez, obandi ko simba ngo kote ya tolo na yo. Parce que nyoka wana lingara moto te. Faut tsango za la moto. Faut tsango za la moto. Bandeko ya anglais sorry. To beta masolo la anglais later. A de minta na solana na bandeko na ko Angola. To batela na bandeko na biso ko Angola. Donc eloko yo. Kabola yango kabola faut tara mai. Zoka na mai ya moto o vandi nango eza très important. Sombela yango mama na yo. Sombela tata na yo. Sombela frère na yo. Eza très important bobinganaka botuna na ba santé. Alors, na lobi orange. À part orange ndenge zabongo, ndeko na yo so azolia malamu te, il faut forcer lia. Parce que comme la paracétamol sans biloko olia na kati nzoto eza kitoko te. Eza ozo mi baby sa sus malamu. Poto. Faut olia poto. Poto te abana. En anglais to bengi porridge. Porridge est très important. Le col azo ko lia biloko makasi te ba fufu te, ba spaghetti te, ba loso te. Pesa e porridge. Biloko nyonso to lobi feza la moto. Il faut yope o lataka bilamba ya moto. Bilamba ya kiluna ba jaquette. Lata ba jaquette, lata ba polo ebele na kati ya nzoto. Tango zoto kawana virus wana ezoko zika. Merci nazo mona ba texte na bino belé. Merci. Baby singai
na kota susu na mozindo na kati explication. Ndeko na ebite bisika nini yo otaleli ngai, mais soko za na question bisika nini oyo raté, tindela ngai texto awa, nazomona ba texte na bino awa, tindela nga texte bisika nini raté. Sinon tena koko zonga mingi te. Donc soki otinga message awawa, na otanga message na yo, pe na kope sa réponse, ya kota solution, et si ka problème ango, symptôme ezali. Soko za na question, tindela nga texto kaka wana nazomona. Donc ndenge na bande koloba, nazongi mwa muke ba symptôme wana ezoko bebisa ba poumon. Ezo bebisa kota motema. Ezo bebisa ba respiration ya bato. Yes. Ezo rosala malamu ata mokete. Ezo roboma penza. Mena loba ki na bino encore. Kote makambo ya ba docteur nzamba pambola bango ba osala mosala malamu. Mena zolo ba makambo susu yokanga kaka na code. Na code. Bato ebele pe kuna bazo kende na ba hôpitaux. Mais eza nango corona te mutu zo boma bango meza bimeka meka ya batonga na bango. Ozo comprendre? Na suki ka wana loba mingi te. Na bande kwa ba docteur baza kuna tozo communiquer to sola na bango. Donc ndenge sa bongo bazo ko meka mutu loko la guinea pig. Ozo comprendre? Ndambo bazo bundana. Be okoko vanda kaka ndenge wana te. Soki ovandi il faut omela ba mai pena ba orange, ba banane, ba pomme de terre. Et ça très important. Ah ok. Merci. Namoni ndeko moko tuninga prophète prophète Abraham Kosi Bongo Mama Azalaki protégé ndenge nini. Merci pour la question na yo. Bo continuer ko partager, eza eloko moko eza pena mobulu pe mabe makasi. Nazana mama na mwana. Alors, ndenge sa bon mama se protéger ki ndenge nini. Nazwa ki bo liboso nzamba batelaka, mais nzamba pesi biso pe makasi akomi batela. Alors, mama na ipsa ki na kati ndako awawa. Kinga na kolia na komi na sani na ngai moko. Sani oyo nga nazali kolila, bango bakolia na sani wana te. Lutu oyo nga naza kolela to marke yango, bango bakomelela na lutu wana te. Fourchette oyo nga naza kolela, bango bakolela na fourchette wana te. Mbeli oyo nga naza kolela, bango bakolela na bambeli wana te. Mais ndenge sa bongo kokuta na boye to obeta masolo face à face boye ezoleka nango très bien pe bango bazui eloko moko te na mwana kutu nazobenga na mwana mais merci nazomona bandeko ebele bazotindela ba message donc tala ndenge nzamba batelaka biso pe na mwanda moma nzamba pesi biso nazokima monika bana ndenge bazalaka oh hug bambrase ozokima ba hug wana mais tellement ba mesana ba hug nazo kokima kimango mais batango pe to bana pesa na biso ba hug donc ndenge za bongo ke eza nango pena na ba hug penate na uti koloba ezokozwa na ba soki mutu azobwa kilo ba soyi net na ba kosu obe kota ba itsi wana plusieurs fois non stop déjà eza fokop à part wana corona alingaka malili yo soko la torche ni soko se protéger malamu te pe donc malili tango ekoti ebele na kati nzoto ezo banda déjà ko fongola déjà e bandela ba maladie wana pe ba symptômes wana donc yango wana merci pour la question soki moto muso aza na question tindela ngai continuer ko partager alors ndenge zabo na lobike ezo kanga na kati motema awa ezo kanga motema pema peno mone ko mokusi pema donc koloba difficile donc yango wana alors côté ndenge nini nazo développer ndenge nini nzamba salinga ngolu na longi makambo yo OK namoni likamususu
Merci papa Jean-Paul. À lobby prophète Likambo Moussous ezali ya distance ya 2 mètres. Na milana mai. Ok. Distance ya 2 mètres. Wa. Yo soki moya ko sala distance ya 2 mètres ezali. Oko sala na yo mendenge za bonga na otambola na ngai na lobby te bo tambola sans masque. Oko tambola na masque na me nga na otambola na masque lisusu te. Na otambola na masque c'est parce que za na opena masque pena te mutezo protéger. Non. Eza ndene na lobby soki ozana mutu na elongi boye. Allez, ozo kosola ebele ba soi na yo. Ezo kota kota. Mo pepe na yo ezo kota kota. Na donc soki pe ba bisou on peut s'appeler ça ba bisou ozana ba corona wana déjà parti wana déjà ne contamination wana soki ko zwa ningi zo baby sala kata banzoto wana nyoso sala ndi a parti wana donc nde yango wana to ba ko se protéger na ndenge wana même kama ba 2 mètres wana ba 1 mètre wana mi batela kaka mais pour nangeza na nécessaire te. Donc, yango wana na répondre question wana. Ok. Mama Lydie atuni ngai okendaki hôpital omeliki sinini. Voilà. Mama Lydie bino nyonso bokabula. Bozwa page bokabula ngosusu bien. Pour na vana répondre question oyo. Na limbo kabula lisusu. Kabula yango su na ba groupe minini. Kabola yango parce que makambo est très sérieux. Parce que l'homme sou na nazo ko répondre question na yo. Corona elingi ba news amabe wana. Tika na ebisa bino corona elingi ba news amabe. Ngana nzamba tsengi na motema na kima makamba ba news ba CNN ba BBC ba nini wana ba news amabe wana. Elingi ba news amabe ezo tourmenter mitu na biso. Ezo bebisa mitema na biso so mona lo zo kufa kralami te na ba seconde. Alors, ba news qui tisa ba nombre ya rotala ba nino ba news. Ce que ba notala ngo 100%, commissaire ango commissaire ngata 2%. Oyo nde good news nde yango yo. Good news nde kabula yango, kabula. Na question wana, ba tuninga soki na kendaki hôpital. Na auto lo bada makamba ba hôpital déjà na code. Na bi déjà hôpital ndenge za bongo na répondre non maramba hôpital ndenge za bongo nazana bandeko o ba sala na kata ba hôpital ba msu baza ba nurse msu ba docteur donc tika na ebisa bino clair quand ngam na expliquer bino na ninga bien ba yebisi ngai ke eza kutuma la mokoleka mutu abundana nango na kati ya ndako elongo na nzambe na ba principe o nazo pesa biloka kolia pe biloka ko se protéger na loba sou ba principe les ebeli ndeni ya komibatela na vunga na ba vix na zoya bisika wana parce que na hôpital kuna ndenge za bongo soki bakangi okuna bazo meka batu batonga moko parce que bazana bango na lobiko na ngote ozo comprendre la bazo meka batu bi meka lo la neti mwa ba mwa moro boye batonga wana siko ifale za la corona mtezo bomba batu eza wana te me batonga na bango nde berer na bango mona ba bomba ba webisa onde kona yo ndenge za bongo a corona ezala ki rapide mingi le nzoto nzo ande aki bongo te aki batonga na bango mabe na ibi bandeko bele na sol na bango batonga ngapi na koma kita nazo koma na une semaine na ndambo na koma omona nzambe malamu na kende pa ba docteur parce que baza moi ba maeli moko nzambo pesa bango boye menzo kande na ba étudiant baza na bango wana na ba docteur bango moko entre bango moko bazo belana entre bango moko na ba nurse donde bango baza na ba infection moko compliqué balati na bango ba masque bazo tambola wana omona na ebi ndeko moko bazuye batseye ba isoler na chambre moko ki seza na ngote kaka batonga oyo zo sala batu kitoko mingi te donc yango wana lo na lobike nzamba akumisama na kendaki pa ba docteur te na komaki pene penza
ya okende même oli mosanta pesa kinga mayele ba fruit pe ba stratégie o nazo koloba awa tina kosukisa oyo kango nyonso tu wana mais mi batela nazo mona ba question mususu bien aimé partager message oyo awa yo so tala nga ko lingaka yo moko bénéficier te na lobinga na ngana kufa ozo comprendre so nazo ya koloba boye na ekoloba parce que na téléphone nazo solana batu nazo équipé batu pe batu wana bazo bika na ba directive nazo pesa boye ba instruction nazo pesa sikoyo na réseaux sociaux boye ezo faciliter masse ya batu ebele mbala moko ba bika ebele ozo comprendre donc kabola yango na ndeko na yo aza soki na France aza soki na Amérique bisika nini kabola zwa link tinda donc yango wana nazo so question mususu ezali problème ya news ezali ya solo prophète yango ekomi kopesa batu kobanga fear kolekana virus oui c'est vrai donc ndenge za bongo e bana kotsanga panic attack est-ce que vous pouvez imaginer par la grâce de Dieu nga mosana nzambe na lingi nga kobanga te mais nazo comprendre te ba panic attack moko non nazo te na kata vie donc il faut okima ba news wana faux cop donc les autres ça ba tout mal à l'aise moko so mona ke matanga no sala ngo kala mingi donc kima ba news wana oh ba news o ndenge za bongo na esika boye komi soki 100 et quelque o na esika boye komi na 1000 bato ebele be baba kufi soki nombre boye kima yango ba news wana eza loa demo moko boye ezo kota na batu na ndenge moko ezo lia corona ezo tonda ezo sala makambo nango donc news amalamu yango yo ndenge ya kolonga zo yango continue ko partager voilà nata la question ok ndeko moka tuni ngai est-ce que sila ki kaka bongo ok na yoki na soko répondre yo kala mingi te soki sila ki ndenge nini et aussi la kaka bongo te il faut osala ba makambo ba practice o na uti ko loba na mususu na loba susu ebele oh aïe bolimbi sangaya batininga message kena na longo la setting na tsango na longo lango na privé to everyone parce que bamsu balingi bandeko na bango bazana réseaux sociaux te bamona aïe sono abina sala bisimba awa pe et ya okata bisot ah sorry penza sorry sono abina simba awawa et ya okata biso oh la toyi bara ndena osala kaka mena boyi na simba ko changer ba setting awawa sinote et okata donc continuer ko partager to koma to lekata ba 100 views to leka ba 100 views bino boyi bisanga so na simba abande omususu baza connecté na Facebook te ba singa ki na fongola setting na ngai na ki no fina bifina parce que so na fini bifina wana to okata na awawa to okata na ok donc on a continué qu'on répondre en tout cas sorry beau partager kaka link wana ndenge nyoso boko partager total ndé to sala sima zwa link oyo s'il vous plaît partagez prophète Abraham ngara kufa anga kufa madame na kuta lingi makambo na sala makambo ya vidéo te ali makambo na sala makambo ya vidéo te mais webi habiso par la grâce de Dieu bana bilaka ba kufa kate na kombo na Yesu Masia yango wana na ye ko partager somo likambo yo pona moto mususu pa kufa te na kombo na Yesu pameli ko kufa wana donc ndeko atuna kinga question oyo alobi na ngai est-ce que sila ikaka bongo ba docteur lo bazo sala batu mingi omona ba traitement zate bazo isoler batu na ba chambre moko boye na ba hôpital moto wana croyant que malade ngi sila ka ndengwana ezo sila ka yango wana ka ndengwana ka te ezo sila na ndenge na zo koloba awawa elingaka moto te il faut mi batela na nzoto na yo fo lata bilamba ya moto
faut otokaratora na kati nzoto. Yes, merci. I can do the change. So ki life is silly. Bongo, merci. Na moni text mo batini linga privé wana. Na o changer setting wana. So ki nino yo. Nino life. So ki na sisi life. Yangwana. Merci, Pasteur Jean-Claude Lisungi. Zamba Pambola yo papa. Mwana nabino awa prophète Abraham en tout cas. Munguna ngaya zoye mais na kombo na Yesu Masia. Ici mbiti au nom de Jésus. Tozana marambo belé au sala elongo na nkolo Yesu Masia. Merci papa. Partagez nino oyo yo epa na bandi minyonso. Bayi bandeni ya komibatela. Nazota la kota ba question na bino. Solo. Omoni voilà. Eza terrible cousine nangai. Oh. Moni ndeko moka lobi cousine na ye ndeko Lydia lobi cousine na ya kotaki na concert ya Fali. Bongo akufi. Omoni makambango donc to linga na biso ba concert ya Nzambe osala biso bien. To lingi ndeko na biso Fali Nzamba pambola eba bongo la motema. Mais ba masolo basala na tata na ngambo mususu wana nde to sepela na ngote. Donc yango wana to développer masolo na biso donc soki ba question mususu ezali. Donc ndenge na bana tika ce qu'on a so continuer ko développer sikoyo nde nini ya kobika. OK? Parce que na koma ki nazo sanza makila. Na obimisa ba krasha makila. Donc bilo raoli ezaki te na kati nzoto. Donc ndenge za bongo ba ginger. Ba ginger drink. Nora please pesa na bino. Tina ngai wana please. Na laksa bino ginger. Ginger drink. Na laksa ki bino déjà fongola na eza ça va. Na laksa ki bino déjà ndenge za bongo ça va. Orange. Orange oh eza très bien. Le biko on nzamba tsa déjà na kati ya orange. Merci maman. Ndenge za bongo oyo voilà tala ginger. Omoni ginger tea oyo. Oh pina na West Green Road, c'est écrit na West Green Road na ba wenze wana ya ba off license ba shop mo esa na ba teka biloko na libanda. Donc yango donc na contrat na bango te donc ba pesa ngelo morote. Donc na linka kayo mwana Nzambe ozo alobi komoni yo tala ginger bien. Voilà. Tala ginger bien. Ginger pina pusher penza. Ozi yango na maya moto pena se pena moni kopo na munene gobela munene. Otena na sukali. Otena sukali ozo melango pena ya moto pena. Ozo zika penda nde bongo ezo sala malamu. Please so you know be heavily kope sangani no yogurt wana. Donc kabola na lobi kabola batu bazo kufa lokola G. To lingi makamba batu ba kufa te. Thank you heavily. Oyo pona bato baso ko wakolia pe lisusu te. Ba yogurt eza na ba off license. Oyo pe ezo sunga. Oyo pe ezo sunga yogurt ba yogurt ya normal. Pona bato baso ko wakolia te. Il faut balia. Avant mais la paracetamol, faut lier quelque chose. OK? Merci. Vix. Tous on a besoin ya Vix. Ndenge za bongo zwa Vix. OK. Merci Nzamba Zolukumu. Ndenge za bongo zwa Vix. Yebisa ndeko na yo azwa Vix. Vix nyonso. Surtout Vix ya evapor wana. Eza kitoko mingi. Ozwi Vix wana pakola yango bisika nzoto zo sala pasi. Pakola yango na tolo na yo. Pakola yango côté surtout ya motema. Virisone za côté minga motema na respiration. Zwa bisika nyonso mipanzo sala pasi. Ozo pakola bisika wana. Soki eza makolo, soki na loketo me mingi target nango eza awa. Na tolo. Na tolo awa pakoli yango na tolo. Tango pakoli yango na tolo
zwa ba jinja pe omoni ba jinja oyo ya fruit wana. Amen. Thank you. God bless you too. Omoni ba jinja oyo ya fruit wana pena lisusu eza kisi kitoko. Ya kisi mo kitoko pena gu makasi. Nga nazo na liango na ndenge ya kanda moko paske na linga kufa lobi. Donc ndenge sa bongo na sombi jinja wana na ba shop a coin. Nazo ko liango olongolika mwa ba poso ya likolo no wana. Longola mwa ba poso ya likolo. Ale obandi ko lia mubesu nango. Ozo lia mubesu nango pena as much as you can. Donc bongo esungi nga ya mingi pena e wana sous traitement moko ki toko makasi na ko saote. Donc wana penda ozo liango ozo respirer. Et lo musu seza susu nini. Eza mungwa, maya mungwa. Maya mungwa. Yebisande ko moko maya mungwa. Mbwebike mungwa ndenge nzamba salela yango mungwa ebatela Thompson. Ebatela mama Kayabo. Nakata mungwa Bible lobi nini mpona mungwa. Bible lobi ke Elize azwaki mungwa. Azwi mungwa lobi bisika nini corona ezali. Bisika nini bololo ezali. Bisika nini mai wana eza ya robeba. Azwi mungwa prophétiquement pe mungwa yango moko ndenge nzamba salela yango déjà et memara guérison. Oyebi ndenge purifiaka océan. Bongo abwakaki ekomaki bien. Alors zwa mungwa ata sugar spoon mi bale obe mi satu. Otiango na kati ya kopo maya moto na mungwa kaka pamba. Wana ezo kofongola respiration na yo. Na gorge awa surtout pona ba kosu pe pona ezo take ba virus wana. Maya mungwa ya moto omeli yango. Tango omeli yango na ebisa pena kitoko te eza mabe pena. Mais loko la biso bamsu to linga eto vivre. Na milian loko la soda. Donc il faut bunda na corona loko la soda nkolo yesu. Voilà. Merci. Mama Grace Joy Praise. Nzamba pambola yebele mama na kombo na Yesu Masia. Donc ndenge za bongo maya mungu wana okoki pe kotiango donc salango ata 2 ou bien 3 fois na kati ya journée. Ata pe so osano na ba symptômes te. Pona ka komi longola na ba symptômes wana. Ndenge za bongo salaka makambo nyoso na zoloba. Parce que ebite na nokutana kina ye. Nani osolola kina ye, nana kosola kina na face na yo na longi na yo. Donc mais salaka ka bakiro. Maya mungu wana ote omeli na mukongo na monoko. Simanango te ba wana allez. Donc ça là est ziki sapena gorge awawa. Ziki sana kati ya gorge. Ti omoni ata ba ndambo ezo kita ba mai ndambo ya moto wana ekitaka pena ta ndambo eza c'est bon kutu. Simanango bwaki. Osu susu mai susu sali susu bongo. Ozo continuer ko sala bongo. Lobiko pena ki toko pena ndenge nzamba lingeli yango pena. Oyo bato wana bazo bombela biso. Nzamba azo révéler biso nde kaka boye. Kaka nde boye. Maya mungwa nazo ebisa yo mama. Maya mungwa na maya moto. Ya na kettle pena. Omeli. Allez. Poa obwaki yango. Faut sala bongo. Ata ne fils ke ba 7 minutes. Osali bongo na tongo. Osali bongo na pokwa. Osali bongo avant lala. Wana pena traitement pena ki toko. Eza makamba ko meka te. Eza makamba zo simba très bien. Na zui message msusu. Mama Virginia Lobi, sorry prophète, biloko oyo mutu akosala nde soki azui déjà maladie te. Ndenge za bongo mama moto azana maladie wana oui asala bongo. Yokinga moto azana maladie wana asala bongo. Moto epe alingba maladie wana komela yete ezala kaka musika na yo okoko sala bongo pona santé na ezala kaka kitoko. Parce que période ndenge za bongo elikanango.
oyebi tozalaki na ba bird flu ba maladi oyo ekoti na ba ngulu ekoti yo na ba soso ekoti yo na ba beef ba maladi wana nyonso ekenda wapi esila na yango ozo comprendre donc makambo ndenge za bongo donc 3 mois eleke belé avant 3 mois biloko ezo koma na histoire ezo sila nango donc tozana biso malamu donc yo pe ozano na santé malamu salaka yango rapport na ba virus wana ezala mosika na biso na kombo na Yesu Masia faut continuer à ozala mosika mais surtout na muto pe aza na ba symptômes oyoyo nde o nazo biso makambo o ngamo na sali pe na aider tata moko ya mokolo na famille munene pe na aider mama moko aza pe na bana ebele babiki kaka boye donc yo pe salaka boye le la docteur ya kolo Yesu Masia orobiki sa pe bato ebele pe famille na yo ndeko moko ko minini ndeko oh nazo mona ba texte zo ko ebele mama grâce à joy praise a komi ezaya solo makambo oyo zo loba pona ngai pe na wuti kobela yango na sali kaka ndenge oza koloba nzamba bikisi ngai oki makambo ngo yango na bien aimé encore tozoko mapenipene ya kosilisa tala ba télévision ndenge solo ba bad news pona nino ko kabola news oyo te pona nino ko kabola news oyo te e pa bandeko na yo ako Angola yango wana ndenge zabo na lingi na mona biso encore pona bolingo ya nzambe foto longa makambo yo kotika na makamba ki dibate bango kuna bazo boma sans pitié yo siko to pesa bomoy zo message oyo yo kabola yango kabola na ebida so kabola ki mais kabola yango susu bata Belgique bazwa kabola yango susu bata Paris kuna bazwa na ebi foto kentoleka susu nombre ya plus de 100 foto leka bato bazo kufa bien aimé eza ngai nazaki no ba photo musu na kweko lakisa bino eza mawape souci nazo kolela si osiko mona mwana mobile esika zo lela mwana mobile makasi ngambelo wola ngai nazo kolela parce que nazo ye bandeni ya ko maîtriser na bandeko ye bandeni ya ko maîtriser malade yango te na prier boy mabe donc na sac de be pena na vanni nazo na te banzembo de ningo nde sala katine ti lelo na kombo na Yesu oya elikia ngai donc so parce que mayele esili nango ozo ba formulaire ya usala te mais nzambe pala la raté a inspiré sikoyo a inspiré ce ko ba mayele oyo a inspiré qu'il faut mettre ba fruits il faut lire ba fruits faut utiliser ba mungwa faut utiliser biloko yo nyos tu wana nzambe parce que alubaka tala yo siko nzamba zo lobela na pete nyonso est-ce que lingo tika siko mwana na kufaka ndengwana ozomona olingo tika ka ndeko na ba msuba okindika na ba shop ka ki na shop boye attraper ba maladi wana alors là on a zoluba zoa message oyo share yango link avant de continuer share yango susu share yango malamu na kombo na Yesu ba message wana mabe bazo pesa bat na ba CNN ba message ya mabe bazo pesa bat na ba BBC na ba télévision nyonso bango ebele na bango bazana bakati ba cop na bango pona batebele bakufa siko biso na bolingo ya nzambe to sala système logo la Joseph pona bandeko na biso babika photo kabola bongo bon na continuer alors ndenge za bongo soko zui Vix ozui pe ginger ya fruit wana otokisi pe ginger ya fruit tango otokisi ginger ya fruit etoka pena makasi te mais moitié kati ozui yango mai wana na ginger wana okotisi na kati ya cantine tango ozui yango okotisi na kati ya cantine na sima na yango ozui pe Vix okotisi na kati ya cantine Vix obalusi Vix na kati ya cantine okoko so appelle lemon ça veut dire citron ozui citron kati mike okoti pe na kati ya nini wana soki po sepeli nga natilisaki pena nino te hani te mafuta ya nzoi natilisaki ya pena te mais okope utilisa soko lingi bongo
ote biloko wana na lobi na kati ya cantine. Allez, ozui vunga, kava, omibombi na kati ya nini wana. Omombi, ozo ko respirer sikoyo, Vicks wana, ozo respirer citron wana, ozo respirer ginger wana, ginger na linga les années. Ginger na linga les années. Mutu moko ebiso ginger na linga les années. So boso comprendre nanga kaka ginger zaka ginger wana c'est bon to continue kaka. Soki mutu mususu ayebi. Soki mutu mususu ayebi ginger na linga les années. Ginger. Ah, ilinga merci Seigneur. Tangawis. Nakatela ya tangawis Soki za tangawis boko melanga te. Tangawis voilà. Voilà, Nzamba Zamalamu, Nzamba. Ah, Tangawisi. Tangawisi, papa Jean-Paul Abi. Tanga ya tanga pena, ya Tangawisi pena. Tangawisi, sala pena, Nzamba pesa biso ba africain ba Tangawisi. Merci Ming. Merci papa Levi, Nzamba Pambola na kombo na Yesu, na monyo na maske na yo. Na Samuel Webi Tangawisi. Vanda mwana poto. Nzamba Pambola yo. Merci. Ok, donc tika continue sikoyo. Zamba pambola bino. Donc ozui tangawisi wana donc ginger wana. Sala ba système wana yebisa Samuel yebisa papa na mama bisika bazali na Belgique ba sala kaka boyi. Ba sala kaka boyi tokobika kaka boyi. Tozo longa kaka makambo nyoso kaka boyi na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Donc au côté na tangawisi kuna minimum eza sala minimum 15 minutes. 15 minutes na biloko wana ba ingredient nyos tu wana 15 minutes minimum. Ozo to kapena me sala makasi. Ko fongola misu te parce que il sala misu pena pasi pene sala misu bien te. Donc kota bongo kanga misu. Ozo pema. Bomba pena milinga wana bien penda. Kota pena na milinga wana penza, plonger nango penza. Ozo pema yango, ozo respirer yango. Ceux qui peut fongola pe munoko, o pema yango pe na kata munoko na yo. Ndeko moka komi abini. Ah, Nzambe merci. Nzamba pambola yo pe papa Jules. Bisiko zali alobi prophète ozo loba makambo ya solo. I saw him last week. He in West Green, and I just by looking at him, I knew he was not feeling well. Oh là là, ouais papa. Et qui bongo pena donc yo biga rabiso. Toi système ba ninja rabiso bana nzambe to bimisaka makambo tango oza bien te. Moi to betela mutinyo soma solo zate. Donc zera système ba ninja raka. So ineti na osola sikoyo obenga na téléphone boy. Na osala keneti naza na ngote puna banate na banguna pe sala ba feti te na ba réunion te tout ça. Donc biso wa karabongo au moins na zo solo na osala makasi pona na bakosu kosu wana makasi wana liga te mona kangi kosu mona na mute yo pa code bouton ke pona oyebate mais eloko eza important zali ke pendant na ba moment na nyonso nazoko bonde la pona bato nga moko nazaki malade grave mais bazo benga nga pona ba corona mais eloko na yebi na niveau makama nzambe ke onction ezalaka maladi te molimo ezalaka maladi te elobi yesu alobi ke nzoto molimo lingi mais nzoto eza olemba ozo comprendre donc moyen na yebisa bino ba mususu ke naaki na situation pendant malade moyen expliquer bino ezalaki te. Sinon te omona soko za mutafwa muke oloba o tala Yesu ye moko na ekoloso kuna bongo ya o sauver batu bongo ndenge nini. Ozo comprendre? Donc ndenge za bongo foi batu baso bika na bi bongo nzambe oya nzamba bi bon yo landaka ka ba traitement oyo parce que ba kodonde o ke expliquer ango bana ya nzambe. Donc voilà, eza ya solo nzamba pambola yo papa na ki pena malade grave. Thank you for the grace of God. Amen. Shalom.
Papa Jean-Paul alobi prophète mélanger oyo outi koloba babengaka yango inhalation. Ok, en tout cas wana zamba zwa lokumu pona yango ngana zolo bakaka makambo ngana yebi tika na avancer. Donc prophète alinga kufa, prophète aosanza makila, prophète ndenga za bongo pena ke motema penda ekangami. Ok, zamba pambolo papa. Donc ndenge za bongo motema penda ezo boya, motema pena lobi non eboyi ko sala penza ekangami bloqué nango penza. Mais non tosili ko sala makamuna nzambe te. Nzambe pe alingi opambola mo vivre. Na ute koloba na ebandeli corona wana eza makambo batu basali eza ba cop. Vous comprenez? Pona ba pesa ba sacrifice na bango pe pona économie ya mboka. Ya mboka moko na oloba ma code nyoso wana te. Ba mboka wana ba continue ko vimba na économie na bango. Vous comprenez? Donc na ba tonga msusu wana ya ba faux cop. Ba faux cop. Alors, ndenge na bande oloba na continuer. Donc au continent kata ba maya ba jinja wana nyos tu wana. Pe même temps na pesio advice ezake avant ko tape na kata ba na okota mutu na kati ya milinga wana nyonso o mibomba sala makasi ke ozwa ki pe vix de so pakola ki na kati ya nzoto. Problème ya tendeko to arranger. Donc ozwi ba vix wana mutu moko maseo soki mutu maseo azate yo moko mitsa wana surtout ba point nango number 1 eza awa na tolo soko monyo ba mutu pasi mila ba paracetamol chaque 3 heures ou bien 4 heures o meli sur paracetamol. Mais na ute koloba yango ke tango so mila ba Nurofen wana na ba paracetamol salaka makaso lia na lobby liara ba fruit ba orange. À part wana na ba ginger tea na ute koloba pona muto yo ute ko raté mai ya moto na mungwa ozota ra alobwaki moko peno million nanko o million pena na moto pena kai ziki wana tango zo ziki sa wana ezo ziki sa nyoka wana corona ezo zika bien. À part wana ndenge za bongo ba pongi fola la ba pongi ya bien salaka makasi olali pena pongi ebele penza tango olamuka parce que ndenge sala la ba pongi so la mukozo sala ba kirwana et ça la bien. Est-ce que l'homme son na sang c'est et l'homme so ezali na uta oloba déjà prière déjà de numéro 1 déjà na lobi ba yogurt ça très bien et ça malamu. À part wana kende na nino yoka secret mususu yango ezana ba shop au na Angleterre tozana ngo komo nango mwana tala ngona nino ezate komo nango Holland soki nini wana Holland soki mutayebi yango komela ngai wana nazana ngo wana na phone mais mwana simba phone ezate sinote ya okata bino eza Holland something ba koma Holland ba teka ba vitamine C sikoyo kende koluka plan moko boye ok pesa nino wana ya vitamine wana please na relaxa bino voilà zela ozani Holland Barrett yango wana penza yo mama nurse penza oyebi yango mama Carole mama Olivier voilà Esther oyebi yango pena Holland Barrett voilà. Donc biloko nyonso mwana bimisango ezate moni plan o moni yango voilà na yo pe San Jose yango pena Holland and Barrett yango wana boke na ba shop wana nde bon ba epse kinga ikutu bana nzambe bazan
bana nzambe bazana nu na posa na yo kufa te lelo na kombo na Yesu. Mama, sina raté ya kufa na kombo na Yesu. Nzamba pambola yo. Sorry. Babengi nga life. To sala boy soko lingi obenga ngai life sikoyo. Ata pour na prière, na koko prier pour na yo pendant na zoloba. Voilà, ça pene yangwana Holland Barrett. Balobi bazwe na ba produit ya sika. Nini na lendi oyo bazwe na nini. Sikoyo loko wana bande oloba ke moni oyo za ba vitamine ya pamba. Ya vitamine. Soko zwe yango na lobi mutu moko share share yango share nino link oyoyo tindika yango lisusu bango balingi babomaka bato biso toza ko sauver bato na kombo na Yesu biso toza ko sauver bato na kombo na Yesu za ba vitamine ok toyi bara ndenge na osala donc omoni ozwi sikoyo oyoyo share yango su toleka basan share yango te bino okama bino na ebite bino bolingi bato bakufa benene na kombo na Yesu to boyi makamba okufa wana na kombo na Yesu kabola yango pa kuzina yo kabola link oyoyo kabola yango nazomona ebele na bino bozo komelanga prophète na lingi na solola na yo prophète na lingi limero na yo mais osala esengo makasi mingi parce que ceux qui boza peu plus de 1 million ezala difficile pour nanga moko sola na bino yango ba secret nyonso nazo ebisa bino à partir déjà makambo déjà boy totala ndeni ya osola na bandeko baza na ba cas grave wana na osola na bino so na cas grave donc sala nde faveur voilà nazo mona ozo tinda siko il faut to leka sa wana nazo zela bino nazo zela bino bo leka sa na comprendre bino te neni boso kabula pompe susu ba link wana soko za mwana nzambe ya solo kolo barate oh sorry get better soon oh sorry ndenge za bongo nzamba abatela yo te nzamba lobi de na système azo batela biso na message oyo eza déjà ndenge zo leka na bongo ozo comprendre yango wana ndenge za bongo avant na continuer mama na ngai avant na continuer mama nazo zela bino bo kabola na ba groupe wana minene wana koma bino bolingi ba musu ba kufa bazo ba message yote tinda lisusu partager nga nazana nga wana nzamba pesi ngai ba énergie belé liboso na banda ko loba boete liboso na noko loba boete na loba 1 minute ne na bon kao mbala moko kao ndenge na za bongo donc matro moyena sala ba life ezagite donc bozo mona bo comprendre nene au prophète a sala life te na ko sala life te parce que souffle yaki na honte au sala life voilà ndeko Nadine siko pena na biki sozo mona mda ope sa témoignage parce que la okufa siko asekwi nzamba za na bomoi yango wana nde ya boto lingi pe bandeko na biso ebele bandeko ebele bazolika na ba situation oyo oyebi tanga otala video oyo ndenge ko thank you ndenge na kokumisa nzambe voilà combo ya vitamine mama mami en tout cas combo ya vitamine combo nango eza C 500 ndenge sa bongo eza nango ya ba sorte ebele eza nango ba sorte ebele eza na shop yango yango kombo nango Holland Barrett yango na laksi bino susu sorry so bozo mo nango bien te mais bokendeka na Holland Barrett wana na Holland Barrett voilà ok donc oyo ba vitamine oyo ozomela ngo ata 3 fois obe 2 fois na kati ya journée donc zo sala bien ezo sala sko nini na kati ya nzoto na yo pona ba immune na anglais to bengi ba immune system na yo ebundisa donc nzoto naturel na yo o nzamba sala
ezo bundisa sikoyo ba corona wana sikoyo na ndenga bigogo moko mystique ezo beta pe ko boma ona ndema osakana te na ki mutu mona ko seka ata mokete na oseka te parce corona pena donc esalinga mobulu ya wana na kanda pena osakana te na pena na kanda ya coronavirus pena il faut ekufa faut coronavirus ekufa na kombo na Yesu donc yango wana ndenge za bongo to avancer. Voilà. Ndeba komika wana, just go to the shop, ask for vitamin C. Vitamin C. Orostu napona vitamin C, musu pesa ba multivitamin. Ba multivitamin. Pesa ngo tape bana. Vitamin D P. Voilà. Well done, good job. Ba vitamin D, ba vitamine nyonso, ndena musu pesa ba multivitamin. Multivitamin eza dans ba vitamine so multi système wana ba sangisi yango na paquet moko mbuma moko wana. Donc eza naturel, eza très kitoko. Donc eza très kitoko. Yo somba ki yango moni Anthony alobi asomba ki yango na 10 livres. Ngai nde ya bongo na kanisa na osomba on a 5 livres. Mais ezayika oyuka etikala ki tellement kenda ke belé ba tegelinga on a 15 livres. Mais so oza na besoin ya vie na yo. O futa ta 100 livres o futa na yo kaka. Donc d'abonga la sombe on a 15 livres mais il y a ba 5 livres ezali mais ba singa ba 5 livres et kokoma na côté na biso. Côté na biso ba Holloway et okoma na pesa yo phone no. Yeah, you can have your phone. Yeah, there we go. Yeah, donc ndenge zabongo yeah, hota noguna to life. Donc ndenge zabongo 15 livres. Na ngana zote ka ngote na expliquer bino kaka pour na santé za la malamu. Na oteke le au moteur. Voilà. Donc na continuer koloba. Et l'autre système wana ya kokota na kati ya ninoyo. Ya vunga to ya voile na vitamine, pardon, vitamine. Comment on dit? VIX. Na VIX, et ça très important. Voilà, thank you Heavenly. Good job. Voilà, Heavenly. On peut saga haga tuka. Yangoyo. Moni mwana eko pesa nga sorry mais nazo mwana teza ezobima kito mingi te mais boyebiga VIX on ndenge zalaka. Mwana eko pesa nga VIX. Moni VIX o papa bana o nga nazo utiliser. VIX est moni makambo. VIX yangoyo. Zoa VIX. Zoa photo VIX bien. Moni VIX. Yangoana. VIX c'est ça li toko. Voilà. VIX yangoana. Voilà. Au combien on malamu pena maman Virginie. Combien on très bien. VIX yango sombela papa na yo VIX. Sombela mwasi na yo VIX. Bozala na ba VIX na bandako. Voilà. Voilà évangéliste grâce. Bosombe la bande on a bino na bana. Pakola pena ba VIX penda. Moni so ginger, madame ya opesa nga ginger. Moni ginger. Ginger ya bulugutu. Ginger yango. Moni ba formulaire. Ba formulaire yango yango. Ba ginger yo pena. Ya na ba faux prix na kata ba shop. Mais au kende pe avant. Webi jing tangawis bobengi yango binomo tangawis. Tangawis oyo nzamba sala yango ayebaki ba coronavirus ekozala. Nzamba ayebaki ba coronavirus. Kamati yango pena ole yango pena nanko. Pemisa ba burger wana. Ba burger ba mafuta wana ezo bakisa ba coronavirus. Eza moto donc faut lire à biloro. Biloro pena ndenge za olongo ya ba posa likolo. Ba formulaire a solo yango. Moni nzamba pesa ngo biso ba ko angola na mabele na biso. Tozana nyonso. Oh bazwa ki biso ba cortan. Oh ba wolo pe boso ba palata soki biloro nini. Tozana biloro mwa motuya.
yango ginger voilà na kanti na zongisi yango nde na auto loba ngao na bana kanza una parola ngota na nzoto kutu mais na koma eti na niveau wana te nazo lia nga na kati ya nzoto nazo lia pe mususu eza ya koboaka na kati ya nini kobosana te fo ginger oya titango osomba il faut ezala pena ginger penza ya mai penza te fe ya makasi pena neti ya oyo pena 100% pena ginger kitoko ya for life yango donc yango wana nalakisaki bino na ebandeli oyo nalakisaki bino oyo na ebandeli eloko oyo mama oyo aza na ba corona na biloko wana somba oyo eza na ba Amazon azosala ne delivery ti sikoyo eyilaki nga na mutu na bia na sombi yango okangi yango loa bebe na yo otia kote ya tolo fosa makasi ezasko moto tango tiango corona ezolinga biloko ya moto te ezozikisa sikoyo ezozikisa kangango lokola bebe na yo ya très important eloko chauffage ya solo yango wana donc kosala bakiru wana ya komibomba na kati ya nini wana sala yango ata 3 fois maximum na kati ya journée na tongo sali yango na poko sali yango pe avant kolala sali yango deja ndenge eza bongo tokokutana pe mingi na bino na yebi bino te me tokopesana ti makambo ekosilana tokopesana ba bonjour pe bambote na kombo na Yesu Masiya tozolonga ngo biso nyonso toza ensemble na kombo na Yesu Masiya can find hot water bottle in a pound shop. Argos. Voilà. Eza bongo. Esther ya Nzambe. Alobi bongo. Donc eza bongo sombango na Argos. Oko sombango soki na Wilkinson. Biloro nyonso papa Pedro lobini. Nurofen eza bien. Te pona coronavirus pona eza na ibuprofène. Ok. Anti-inflammation. Ok. Toyoki message na yo papa Pedro yokani. Mengai na bolingo Nzambe na kokoti nurofen na ndenge moko. Mais soki ndeko yo komela te komela na ote. Mela mo melano paracetamol. Menga na nyokoli nurofen na ndenge mo osakana te. Na meli na ngai Nzamba salinga ngolo ba na osunga na ngai. Mais ndenge papa Pedro alobi awa donc zala na mail nango wana mela na yo paracetamol menga pena ba nurofen na kokoti yango na ndenge mo osakana te parce que wana nde yaki makasi ole paracetamol na million na marque na ngai. Mais paracetamol est très bien. Voilà. Ndenge za bongo na kanisi yango wana foko sokola tango so sokola ata minimum sokola salaka makasi sokola mutu nyonso asala makasi sokola maximum ata 3 fois na kati ya nino ya journée minimum ezalaka ata une fois kebaka na bamalili wana tango ozobima na salle de bain yo mutu oza na bamaladi wana oza na ebag oyoyo mais Nzambe azwa lokumu tozokoma na suka sika oyo tozokoma na suka na sanzaki bamakile bele ozomona nga nazoseka boye nazobima life boye mais naleli ebele naleli ebele nga poso mwe kanga yeah naleli ebele en tout cas Nzambe aza malamu Nzambe soka lobi okufa te okufa na yo te Nzambe oluka ba moyen nyonso a sauver yo apesa ba mayele nyonso yango wana bien aimé ba mayele nyonso to partager na kobosa na te na lobi ba fruit na biloko nyonso sur voilà côté kolia lokola dina to lunch lokola nazoko ba ne kolia ba ntabate biloko nyonso wana te ba fufu na ko kolia te et l'on na lié à part
oh na uti koloba ba yogurt lokola ba breakfast na ba fruits lokola ba breakfast ba fruits pe na poto lokola ba porridge 7-Up drink ya 7-Up drink ya 7-Up eza pe ça va ya pas mal mais na pe si conseil melande mingi mai 7-Up pe eza pas mal parce que eza na citron na kati ndeko moko akomi Boris sending letter next week that many people will die baza ba sorcier na kombo na Yesu to canceler ba malobana bo comprendre kaka bato wana ba bata ba système zo comprendre na nguya na makila na isto ni le kufa wana bato ba kufa tende na lobangi ne bandeli bazana ba pourcentage mo bana ba sacrifice mo fallait ba pesa yobi kaka mais tant que nzamba lingo kufa te na kombo na Yesu Masia makila na Yesu zo bomba na tant tozo to sa ba principe oyo tozo vivre na kombo na Yesu Masia na ndao lo ba kota kolia tanga ekoma ki faut lia bilora kilo meka kolia elo oni na nolia ba comme na oni ba sweet potato to na sweet potato sweet potato please tozo sunga batu awa sweet potato za kitoko ba sweet potato za ba mbala ya sukali mbala ya sukali za malamu mbala ya sukali za na ba vitamine mo osarana te to canceler yango na kombo na Yesu bolia ba mbala ya sukali voilà ba mbala ya sukali penza ba mbala ya sukali zo sunga ba santé ezala pena très bien voilà thank you heavily tala mbala sukali yango moni mbala sukali mbala ya sukali otokisi ya système otokisi mama okalinga ezate so ozo kalinga waneza ozo ko encourager coronavirus na nzoto na yo nyonso feza la otokisa après ko liara so baye mbala ya sukali oyoyo okoko lia plantain donc comme on dit na lingala plantain kombo ekimi plantain na lingala sunu makemba lia makemba nyonso ya kotokisa makamba okalinga ezate na batango biloko okalinga mafuta ya kalinga mafuta ya kilo ezo sala nino malamu te nga na liango bambala moko plantain na osakana nango kaka bambala moko plantain sikoyo na liango na comme na madesu eza bien na madesu ezo sunga très bien so komoni oliango na pondu voilà frère na ngai kapela land eza pena bongo pena zamba pambola yo makemba obie sweet potato oyo ngwa mbala oyo sombango très bien lobiko pena na kata nzoto ndenge nzamba salango naturel pena yango oyo nangana lo basu nini donc nazoko lia mbala okoki pe malembe zomona tango zolia biloko nyonso bakiro nyonso nazoloba ba petit pe comme ozonga ba petit parce que coronavirus elingi mutalia te elinga yango lia biso elingi lia banzoto na biso mais biso foto damango sikoyo foto limwisa coronavirus nyoka wana alingaka moto te donc il faut autant ozo chauffer nzoto na yo ozo kotsa énergie na kati ya nzoto donc ezo sala malamu sima nango omona ti ba petit ya ba fish ezo koya oba na kolia ba fish malembe mais bambala yango na liango pona presque 2 semaines na makemba esimbi makasi talanga lelo na osola bien na bolingo nzambe mais na bande ko sanza makila na munoko na osanza makila ozo prendre ba crachat makila nazo ko rolala te pongi ezate ba malili na nzoto nazo kanga ma crise na motema awawa mabe penza
na meko telema boye pena pa okoi pena ke o luanet obinga ambulance meme faut corps au nom de Jésus. Donc ndenge sa bongo yango ebiloko wana na kanti na laksa kibino déjà oyo déjà na laksa kibino oyo mingi faut mela mai na komi na suka zwa lien oyo yo tinda yango pa na moto nyonso tozobika kaka boyi na kombo na Yesu. Tozobika kaka boyi na kombo na Yesu. Ba jinja yango yo. Donc Satan a déjà sans effet na ba groupe na bango wana ba ndoki wana tozade ya ba longi na kombo na Yesu na ba tiers moko osali mwa cake moya ba shop ya mike mike ozolia muke cake. Donc yango wana na ebite so ba question monsieur ezali mais soki moto sepelo benga ngai life okoko benga ndenge pendant na life ka ezala tangu nde tozo sola boy mais na lingi pena na masolo pena simaphone te masolo na ebina simaphone kona na ozoba simaphone ebele soko ebi nino nga life ezala susu ndenge nini ya ko call life ezala susu ndenge nini okay. Oh là là. Voilà, nazo benga siko. Donc, oko benga ngai life. Natala nano. Jean. Namika na otala sona ko benga papa. Jean. Oh là là. Voilà. Nazo benga frère nangai. Frère nangai. Kapel. Lando. Soki o moye o benga ngai to sola siko yo life. Benga ngai to sola life. Benga ngai na système à Facebook. Na système à Facebook. Papa Jean, ceux qui moye système Papa Jean-Paul Majepa. Ceux qui système webi système a benga life na Facebook au fini o benga ngai life na Facebook. Ou ako alinga benga ngai live na Facebook. To so la live na Facebook. O bengi ngai live na Facebook na ozoayo. Na quelques minutes etikali. Parce que kala mingite nazo kata na kendegolia. Voilà na mekanano. Mama Virginie na tinde liope okoko toko sola life Tony na kabesa ondeko nyonso sepele obenga life bongo na koyamba yo. Voilà. Ok. Ndeko nanga mayele nazo benga yo live zo invitation yamba live na kombo na Yesu Masia. Yamba live tozo mona. We thank you God for healing men of God na sepelipo ko Angola toza nazomona texte za molai mingi. Ok. Sœur nangai Olondo.
sœur nanga Olondo aumona batebele balobi bazo mona te sika nini akobenga no live sana tala soki na meka otindelo invitation sœur Olondo na meka otala ndina ko tindelo invitation Voilà, tokumisi nzambe nzamba za malamu tozokoma presque na suka. En tout cas, ok, merci. Baibsingai, ezako simbate. Ezako simbate. En tout cas, voilà, naibi, sorry, excusez-moi, côté à life wana, ezako simbate vraiment. Aha. Ya mutu ezali pena guérison pena pe miracle les amis. En tout cas, nzamba pambola bino na kombo na nguya na Yesu tozalaki vraiment nombreux. Tokende ko sauver ba vie ba mususu pe batika likuna. Can go through messenger. Nzamba zolokumu. Merci frère Nangai Trésor. Image Nzamba Pambola bino. To sepeli. Donc ba corona wana e osimba biso ata mokete. E ko simba biso ata mokete. Serpent wana nyonso il faut azwa moto. Faut continuer aussi kara na moto kara ndenge wana. Na moto tika to sala prière ya mokuse. Zambe papa na kombo na Yesu, merci oyo bikisaki ngai na coronavirus. Opesinga bomo santé malamu kimia, tikete nkolo bandeko nyonso balandinga pe na tango oyo. Ba pambola na message oyo ya good news, na message oyo ya bénédiction. Bokende liboso na elonga na kombo na nguya na Yesu Masia. Esika nyonso moto akozwa message oyo, na onction oyo evandi na kati ya video oyo. Abika na kombo na Yesu. Wana kolanda ba instruction oyoyo na kombo na nguya na Yesu Masia. Wana kosalela ba vix ba biloko oyo nyonso na kombo na yo Yesu. Misala ya corona e baby na moto totindeli yango moto na kombo na nguya na Yesu. Oeleki likolo ba kombo nyonso ndenge e kangami na likolo kangami na se au nom de Jésus. Lobiko na kati ya ba famille na bino na kombo na Yesu. Lobiko na kati ya bomo na bino na kombo na Yesu. Bo continuer ko vivre molai bo umela. Bo pambola na kombo na Yesu. Amen pe amen. Zamba zwa lokumu. My God is good. Ndenge zabongo toko solo la atali susu mokolo ya lobby lundi tokoki ko benga nata parti vers ba 15h. Ba 15h bongo tozawana. Zamba pambola biso a continuer ko pesa bino ba vie belé. En tout cas, to sepeli makasi pena kati na kolo. Corona faut indélare toujours moto. Alingara moto te. Et nyoka wana faut toujours moto na kombo na Yesu. Faut continuer kozika au nom de Jésus. Allez, fire. Boira ba moto bisiko zali. Tana ba texto na yotsa ba moto. Tinda ba moto. To suki si wana. Tozo suki saraka wana na ba moto. Tinda ba moto. Fazwa moto na kombo na Yesu Masia. Merci. Ba moto ebele na kombo na Yesu. Masia. Nzamba za lukumu. Bye bye, au nom de Jésus. Bye bye. Love you all. In the name of Jesus. Merci. Moto. Bye bye. Tokuta nata lobby à partir à lobby 15h ou 14h. Hein? Donc tout ça 15h. Voilà.
lobi na 15h toza wana pona ko encourager bana na Nzambe. Merci merci moto pena yango wana. Botika la malamu, bye bye na kombo na.